Voilà, merci encore une fois, très cher internaute. Merci à Dimitri Bongania. Merci Nabino surtout, abonné. Il y a 3W Bongania, abonné à la site Nabino surtout. Il y a net. Merci, vous êtes tellement nombreux. Besoin d'Abisso depuis Canada, depuis France, depuis Angleterre, depuis Afrique du Sud, Allemagne. Vous êtes tellement ébélés partout dans le monde entier. Besoin de 3W site Oyozan à vitesse Yamakasi. Alors, sans plus tarder, Dimitri Bongania que je salue en passant à la réalisation et à la coordination aussi. Là, je vois derrière la caméra, je salue Denis, Denis, l'homme aveugle. Donc, tout le monde y est. Balbia Defisa Kibiso a récupéré Kiango. Chez Abdul. Wande Konanga. Boni. Mouké. Très cher internaute, Toyambeli Binoye, Nabi Keboyebi. C'est pas la première fois à l'Ekana Basit Nabiso Oboyebi, c'est pas la première fois à l'Ekara déjà. Mais aujourd'hui, en 2019, c'est pour lui la toute première fois Toyambaye. Alors, Tozanaï Awawa, chez Abdul Boninzota. Mouké de Konanga. Mais Santourbi Mouké, mais apparemment l'osa un peu réservé pour année. Non, na uti matadi na komeka kande lelo ndepe na moni pe na lo kabino le kasusu pa na bino pour na lo baso eza message. OK, mais na ça vraiment posé. Alors au bunga qui na terrain pour l'année, à un certain moment on a qui suscité comment qui une aperçu. Non, na zaka na voyage Angola, Bangola yo bika misala batu ba benga ka biso to ki ko salisa bango ya moni ki na zaka na Angola. Ndesikonde na zana Kinshasa mais lobi pe na kozonga na matadi na eka pour na site na bino aleka pour na pesa message o ezali vraiment très important. OK, tu as un message on a peut-être après mais premièrement Salamois rétro qu'on rappelait bandeko yo parce que du jour au jour c'est au Baksara ba abonné. Aujourd'hui encore Tokomuto qui n'a plus de 100 et quelques mille abonnés na site na biso na site nyonso to sangisi. Alors aujourd'hui nous ko Salamois rétrospective ba baye ba lisusu ba to sika o ba monyo pour la toute première fois ba Azobengaye Abdul yende nani Abdul ezana ngo ila kisi bombo nzambe. Oui, parce que ngata na zui baptême na islam ba pisanga kombo ya Abdul Karim. OK, quand on dit Abdul Karim ila kisi ro bombo nzambe. Donc Abdul azana était lokola ndeki batu musuba kanisaka. Abdul azani ka mutinda mi oyo azoya ko défendre contre les mal so di ba o azosunga bat. Le rappel na ngai zakana ba o nyonso pona leka kala epa na bino ba o nyonso te musuba zana na posa na ngai na pedra ba téléphone mambo zaki belé ba voyage akanga ba téléphone parce que na onosa na ba mero mususu ya libanda. Mais nde na zaboye na yoko pesa message oyo ezali vraiment bande ko nyonso bazola na na site na bino nyonso ezala ba France ba Canada partout dans le monde. Donc makambo ezali siko. makambo ezali makambo Kodia toya na studio wana. Alors musala nino salaka oza maçon, oza journaliste, oza joueur, oza musicien, toza nani? Non, nakoza la musicien, nakoza joueur te nazali kaka o aza mutindami ya nzambe pe ya Lucifer. Parce que Lucifer mutasali eza nzambe. Donc naza mutindami ya nzambe après Lucifer. Pour solo chel lola Lucifer liboso ezokola aramu eza lisumu. Donc naza vraiment serviteur o azosunga ka batu. Ozosunga batu na musala nini osalaka? Na musala o ezali ya magie, soit ya sorcellerie, soit ya physiquement. OK. C'est ça. Mutuna moto tuna yo rapidement donc toyeba. Lelo yo bolbaka mingi bino bopesa ka chance. Ozana besoin de chance. Mutu o azana ba blocage na vie. Mutu yo azomona vie neza ko avancer te. Tolingi toyeba mais to bosalaka yango ndenge nini? Chance bokopesa yango ndenge nini? Mutu azana blocage. Bosalaka misala yango ndenge nini? Pe ba conditions za la nini? Moni elo mona ko yebisa yo mystère esenga tongo muntu azobenga muntu soti a traiter na muntu. Donc musala na ngai ezalaka mambo ezalaka caché ezalaka ya santuel. Mais to bila ka batu par rapport à quoi ngana ko sunga muntu par rapport muntu azana maladi muntu abala kate muntu ana sida kindoko soti muntu azana ba problème o ezali physiquement soti o ezali milimo. Donc nako traiter sur spirituel. Donc nako traiter lokola ke na pese tonga non nako traiter lokola na traitement milimo. Nous sommes des photos qui ont un parquet général, il y a un esprit, il y a un procédure, il y a un tout, il y a un problème. Donc, le problème, c'est un problème spirituel. C'est spirituel. Mais tu as une famille, donc il y a famille. Il faut que nous y a monde. Monde est accord, la famille, vraiment, il y a spirituel, il y a famille. Mais tu as famille, innocent. Makambo ezali. Koyeba auto biso toto sa ba connaissance ba libanda ponde na bungaki e bakiso un de plus la bande ko musuta mususu onga na sala musala te mususu ba musupe ba mona na note izo senga seconde ba pesa so chance oyo ba meka les gourous
tant mosusu bakomona réalité. Le gourou du temple 7 fois dans sa milimo 16 fois maître. Comme 16 fois maître. 16 fois maître parce que na uti musika. Uti musika. 16 fois maître. Vous allez kodia oyo président Sony Echo matikelanga mon père spirituel que tu na mi repose en paix papa ya milimo kwa akufa na makolo na ngaboye. Do atika eloko oyo yango na kozala kana ngona tena amer H3 na ye. Sikotango zo lekisanga na media boye ba yo botola ngote. Mais baroboto la tien. Ils ont tiré et là on est dans 4 secondes. Mais non, wana yo so oluka wa ezama ba kisi yo mona ka oyo so mona. Koluka ko ta pena ba profondeur. Ils sont ba journalistes dans ba curieux. To luka to fongola to ba ni ezana. Na ko fongola na ngai. Pour nous montrer tirette, nous montrer une tirette monsieur nous montrer. Non, ezana ngo eloko, ezana ngo tirette na papier, hein? Ezana papier. Ozo mona ngo ezana ngo tirette. Ezana ngo tirette na papier. Ozo mona ngo ezana ngo eloko te. Ezapete eza kodia. Hein? Papier oyo ndeza makambo. Papier ndeza na kati ni ndeza makambo. Ezande makambo. OK. Ozo traiter, ozo lutter contre les forces du mal. Oui. Ozo bundisa milimo oyo ozo kukanga batu. Et en plus de cela, au sali saramoto azana poto pozo mikanda facilement et rapidement. Na tuni su mutuna, to tuna yango déjà parce que mutuna yango eyela kaka biso. Est-ce que batu yango basala ka ya solo? Ya kedi ka yakel? Ya vrai. Mambo biteke tuba ke fane ya vrai. OK. Parce que mystère na beto na Congo central esenga kaka muntu osunga batu. Netingani nazabu na fina ngana lukana ngati na sana mbongo ebeso na sala patron. Ozomona ngo mystère na ngeza pona kosunga batu. O ngana sala ka yango izaka ya solo. Do to tika ba magui mais o ngana zo sala na za mettre YouTube te. OK. Na za ka mettre YouTube te tango ngana likaka na présidence na bino na likana pesa ba message. Ba o ba kondimela kanga un jour na ba vina bango ba kozala malamu. O hérita musalo wapi? Na irrita ngo epa ya président Sony Timatadi. Ngana za moyombe. OK. Tina tela ba o bazolanda nga ba poto baza ba yombe ya tela ba yomba pato ba lukula na hérita ngo na ba mboko na biso afana kuta na président Sony. Ndeta on a hérité kango obéissance na ngana sagesse na kondimela nde yango isala inga pourquoi ba musala muso esimba raté ya bato muso parce que mutu muso akotindilo quelque chose mais osele musala ozotel se procédure ndenge procédure ezali ya ko mona kaloko magui ya ko mona kaloko bazokoza OK mystère biso to dirija milimo mais o molimo ozosela yo eza lokola te lokola mbala moko yo prouver mutu. OK. Dans la famille na yo mutu moko asala mutu amta liboso sala. Ngai moko nde na famille na ngani bango so ba chrétien. Na famille nanga bango so ba chrétien tant na côté islam na ki oluka nzambe ya busolo après avoir wana ndé na yo hérité pour défendre contre les mal. Oumeli na musala ya. Ouais ba 16 ans. OK, ba 16 ans déjà ba difficulté une okuta na ngo déjà. Ba difficulté c'est belé. Ba retour ibeta ba o ba zanga ba obéissance, ba retour zongelanga ba musu ba retour ibeta bango. Ba difficulté ça rebelle mais musu de ko lo bati parce que ça c'est lui qui travaille la loi de la temple Bernard Sibir sa peine. Donc vige na ko trahir loi te ya santo se dikena trahir ma musu ya santo enanga. Na ko sala ka oyo eza message ya ba ancêtre na sunga ka population. Yo déjà ba kango na prison spirituelle. Prison spirituelle ba ko kanga de pourquoi to ça na parquet général. Naza jina na ko bande naza jina liberté provisoire de ba ko kanga na mikakatono ya mabe uso dikena seli mutu musale simbité na ko na tort sur Santuel. Ozolanda ndito ba to kanga makana biso mais ko kanga mana ndenge mabe te to saka punition. OK. Tant muso sala mutu musale ko simba le susuté. Pourquoi osaka na ba marque obéissance. Mais tant de se purifier quand on monaka to saka licence muso. Donc malgré ça musala ngoye c'est un peu purification. Il faut de la purifier, purification, il faut la musala malgré que tout le monde a musala moko ya butu ya kindoki, il faut de la purifier malgré ça. Oui, il faut ça musala ya butu ya kindoki te. Tant yo mutu ozali grand maître, avant yo sala na mutu musala yo mona faut la pire. Tant muso ko finga mutu libanda. Oh, okofinga mutu libanda okeko sela mutu musala na kata santo ekosimba te il faut non yo mutu sana no pire yo moko na tango yo ko la pire ava pe ko sela mutu musala faut purifier suna ye moko. OK. Poto zaba être humain to sumukaka mystère eza loko nzamba sala za caché poto sunga ka bat. OK. Au sel ça rappelle moi si abutu ba mari de nuit femme de nuit OK dans la procédure en ndenge. Nazali grand maître. OK. Nazali 16 fois maître. Donc par rapport 16 fois maître ça comme kumisa 16 fois maître ça ba étape au sunga rabat mutu nyonso azana maladie ya ba mari de nuit ba blocage akenda ba poto ata azune mbongo na ye na vie na ye akenda kana liboso te mbongo esila kana ba boîte ba mbiasi na ba problème. OK. Na ko sala yango pourquoi nazali motinda mi oyo nazali ko représenter
monde invisible so du monde des ténèbres monde des ténèbres musuba le monde des ténèbres za mabe monde des ténèbres za eloko onza masala caché pourquoi esunga kande bato ko bangisa wana mona bato mususu balaki asali mo eloko moko boyi bato bangisi yango mona kake bato mo ba bandimela besusu ezala kati vous comprenez donc makambo c'est vraiment ebele. Alors Abdoul 16 fois maître le gourou du temple tu habité qu'est-ce qui est prévu nino prévoit qui pona ba internaute bazolanda yo parce que monsieur ba message ba monio ba avec ba mona spectacle bon net singa vraiment na zunga suko ça ba spectacle de société pourquoi moni YouTube nde BBC mambo ebele makasi ezana mutu mususu amona ka moni mwana ana ye azo ba ya pesa ka bato akisha mbongo yo mongo azana mbongo te oke ngande na zabu na zala représentant jamais représentant akoko zo mbongo parce que akosumuka ozolanda soki omoni maître nyonso azala mituka bana ba moro bato nyonso wana par exemple yeba yango bien basala ka mabe pour comment banda quoi parce que les faire akolinga te ke représenter na comme mbongo ebele etake pour asumuka de soko moni grand maître pas fugi angindi asumi mapango yeba ngote musu asalisaki mutu moko quelconque nde mutu na offrir lokola ndenge grand maître sonné chomo mon maître supérieur ndenge ba pesa 16 millions oyo asaka ba reine na kufa parce que mutu akabela kai na musala oyo asala ki donga na représentant na koko za na mbongo te parce que na ko sumuka na biblioko mususu oyo ezali ba caché parce que le principe mususu ezala ta mususu esprit mo ko zo que yo ndenge ozawana oko zala jamais na mbongo mais yo pesa kaka bato mbongo biso za ba salaire et bato yango siko en revanche bango faut ba futa ka ba futa biso na moto na makila mutu te même ba futa parce que na minute au kiss na minute pas Abdoul ezate que non pesa ngai mutu pesa ngai non wana na zat na yebi biloko wana soki mutu anaposa bonga mutu pe na opese makambo mais na linga ko sala biloko wana te po makola suka nzamba ko lobaka pourquoi yo sala ka mutu oyo ngana sala na kelaka o sala yema beso do te ka yo nzambe plus confusion motilisa ka yango wana donc yo sel ça on batou sans que mutu ata et porte-monnaie magique a opesa makila tango les faire so babé j'ai obtenu par la chance qui me désire mais toutes mes volontés hein j'ai obtenu par la chance hein de nazo senga o ezali chance de nazo na tante ya ko yebisa mutu pesa mama na mutu papa na mais soki mutu par exemple bazali na mbongo te akosoma matériel ya mosala ke mettre na mosala nginda bako akoteka mais ba branche on a bien ngo mena se dona ngo vraiment mingité parce que naza mizima na banga kanzambe kala mingi peto tokota na siam tozoka na carême osomona ngo na banga kana nzambe biloko wana vraiment ya mabiza ti mais o nga za na problème ya kisida ki ndoke ba blocage ba famille oyo muntu atana ba mboka tout na kosala ngo na tiango sa mabete mutu aza na poto aza na besoin mikanda contacter to pesa ko déjà bela ba poto parce que soki to ngoto la sa preuve tasi ko ngoto téléphone non la sa numéro ba image ba na ko trahir bango lisusu baza ebele baza ebele eza na zaka grammaire tero musana so simbaka non eza musana musupe na sala pe simbate ozomona ngo ko simbate mingi ezala ka siko epa ya mutu nde ane ye azomona yo soko sa ye poko yebise papa na opesa nga ta musu $20 na suma biloko musala tana koti na kata consultation ba esprit ba lobi bien tango moni vina ota musu moni vina za ba blocage mo ebele tango musu ba esprit ko bake somo ta musu bougie parce que ta musu soma eloko mota musu to sala ba incarnation musu oyo ko senga re pour to libérer yo ya ko mona ko zo ko saye o meto tika na biso abano komela ba message abano commenter ba YouTube yo mettre le couteau yo boye mais ce qui yo mutu vraiment to sano fara fa ko so dike yo ndimi no ngai Abdoul monde baby na po bon na ko ba vraiment ebelete wana bana ba choc donc au lobby mikolo yo spectacle zate o sala spectacle te ata même pour faire plaisir na ba internet bazolanda yo yo na sala ka mais bien sûr parce que yo zalogola ezalogola ko le kate que sans que otiki lembo logola ndeke tonga pumboka tika masale kitaka yo somona yo le ki otiki lembo te na ko senga pe popisa ngata mai apamba ka mai ka boyena na mai ata mai ka canadien n'importe quel mai pour yo pour na sala ngoli susu te na yaki na pesa message pour ndeto le ka bo ba musolo ba ka moni bango ba ka bo bango ba liaka na mitoko ya bato ndeto nga minute chonde na zaboe nazali gramete oyo azo défendre mabe alors ndenge naza awa nazo senga la bandeko noso bo ndanga na ba poto pardon Maître Abdoul avivaka na maboko na bino ba poche na mbongo na poche na bino te mais oyo ako s'intéresser et pas Maître Abdoul yeba yango bien ke na ba vie na bino ko sala malamu oyo ako na patana pour portefeuille du bonheur ako zo yango ozana posa ya succès yo musicien banda yo bima ozoma kamute OK tala bango le bela osomona neti biso ba oyo makambo to scène na ba stade ba de Martin na ba stade ya ba Matadi wana ba joueur biso to bimisa so to no tanga bango lelo
ata moko na tozo de Joyce oya vita joueur oya ngana tshela makolo na nga abima soki ba oro bazana monde batuni ye asana ba preuve amona po andimela na mettre na ye de musala ki mettre za telo so yo muntu bazo selo musala ozo selisa muntu lokola ka muka lelo makambo pe sila non eza te musuko mona pe complication te musuko koko na binongo te musuko baso ko libérer suko fudo tinda suko ba koko o baza même âge na bango asana nini basala discussion na kati ozomona ngosiko mystère eza lokola bibale 7 yango na baka naza guru du temple nazali nakata libumu nanga ozomona eza na 7 bibale donc dans notre temps toujours solo là dans notre temps bazula biso mai dans notre temps pezo pesa un numéro na yo pour bandeko bazula mingi bandeko bazana poto parce que mingi on va autant ko perdre numéro na yo peut-être nangana pesa ko diso numéro te nangana tika bango ka ndena kese mais il faut na pesa ka il faut pesa c'est important numéro nanga ezali plus 243 089 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 eza numéro nanga ya WhatsApp ezaka 24h sur 24h le loba soki yo mutu zo benga ngata muso muninga nazo leka te muso za problème ba charge pour téléphone pe sila ka charge pour nazaka pe mutu mongo ya bato ebele na zapi na kitcho science o nazaka pe na branche nanga o pe bato ba oza ba lumière eza na Congo central ndiko nanga Yoshi grand journaliste mboka oyo yebisaka pe bino boyambaka biso yebisaka bata poto pe yo yebisaka na fanda te oyebinga pete mais loko na ko yebiso be pesaka bango message ba pesaka biso be chance ta mususu pe mutu ana ba problème message te ba conseil ba lié ba mbongo mais te mususu pa na nga na ko sunga na nga payer poto zomona batu mingi omona nga na ba Facebook atindeli yo message aux ana besoin porte-monnaie magique nini porte-monnaie magique na biso boye autant mususu na bata Benin mingi bata Benin nini mais na Congo pe batongo bazali kasi bazana bango kasi portefeuille di bonheur na bango existaka te to tchaka nde demo na kata portefeuille na tous moko nde omoni pe comme portefeuille portefeuille di bonheur ya malamu ezaka fo ya na santé ba piso ta kinji so di kodia le jo muto za posa mbongo ebele ata na poto lelo ko na ko tindelo yango po multiplier ata 100 fois oyo okomona ngo yo 100 jours mbongo yo peso maka ya sans condition ya chaque jour mawana ba onde baza ba ignorant ba o ba kondimina nga zo biso yo mon frère ba ko sepela ba ko benga ko ba ko yebisa ko ndeko nanga maître ono yambaki aselenga bo pene simbaki mais ça pena basi mususu awumeli a age como kende mais azo libala te mais ceux qui a coûté a pesi yo moi confiance a juper libala sans problème quand le même jour o ko benga nga yango pa ko zomaka quand le même jour bo pesa nga ka simai nanu parce que yo yebisa nga na sala ngo mais yango ba ndé c'est très important nan. Donc comprenez que tout ça toujours on dirait qu'il y a 3 W Bongania Media. Donc ne to sengi mai to kokata caméra te mai ezoya bo mona bokoko auto benga ngota bokoko to ezana kata branche na compte branche mususu bokoko ezali branche pe ezali le secret nanga mutu akoyeba ngo onda ko benga oya ko benga ndako yeba secret inda koyeba secret mais ko mona mutu muso ngo benga mazo banga zo mona tuza ba condition kozala makasi ya mingo benga Abdul ba condition na zamu ta ba condition te principe nanga eza sona sali mutu musala faut kosunga kande population surtout faut kosunga ba o bazo zanga condition nanga ndeza ka yango wana pourtant ozo sunga batu yeba yango be vino za nini ekiliboso tango za ingratitude na mokili yeba yango be vino pe otambola mabe donc condition za plus yo muto ozo luka lisungi et pas ya chez Abdul le gourou du temple 16 fois maître ozo luka lisungi pa na ye condition za moko yeba yango que condition wana ezali kaka yaka salela batu bolamu salela nde batu bolamu te ko fungola te pesa salela batu bolamu wana emonana na miso ya bato donc yango ezali ko funga mate le problème est na bombi ko eza pubité na bombi te na bomba te baba mais eza pubité na ko chama ko yo kisanga miko problème est Papier de repos là.
Simba tango soko za mabe Simba yo moko kausi yango pe Simba no micro nata zama ya donc nakobwaka na ngai tutia ngo nanu awa Cheikh Abdul tomoni démonstration au sali donc tout na pourquoi ko senga ki mai Maï na biso bien mais kasi on a biso cigarette ya musuba to mona ngana za ka ventire na za ka pe voyou eza bati musuba lobaka ye abimisaka $10 $20 parce qu'on a $50 parce que na bisa obino bien dimension zango ba dimension ebele OK mbongo oyo uti ngota musu na place wana to saleli ka a wata mususu eza $50 ya noto ka usa yango soki mbongo ya mabe fe yebeba OK alors yeba yango bien mai nde yango ezaka source ya moto ya vie nazosenga bandeko nyonso mbongo oyo te mosu opesanga converse mpona démonstration kaka te oyo azolanda maloba na nga amoniki maître Abdul akokosunga nga na problème naza nango bobanga te bobenga ngai bokobika nde boza wana bato poto tu boza na baproblème ata baoyo bandimela ngai te ntongo bino bozomona nga pardon bobenga ngai na baoyo bona baproblème nakobikisa bino kaka na 45 minutes mpe ozolobiko na yo ata problème mbasu ata oza na poto ata mbasu ya poto na kaka mai okosopa na likolo no mpe mbasu ezokauka moi ezali ko rappeler sur ce numéro numéro na ngai ezali plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 eza numéro na ngai ya WhatsApp na ngai ta musu okoza na crédit malunga te obenga nga na normal okobenga nga na WhatsApp na saka 24 heures sur 24 heures nazo senga epa na bino bandeko na ngai ya poto naza na posa na sala oyo eza bikamu parce que fumuki mbangu tango ya lobaka bien oyo akondimelaka tata na mama akozolobiko neti nga na ndimela tata na mama ya milimo wana eza devoir na pesi ba maître oyo ayebike akokondimela tata na mama ya milimo babenga ngai bakozwa solution na bango. Cheikh Abdul, petit à petit te tendre vers la fin de l'émission Oyo te rappeler bandeko nyonso surtout bazana biswawa que émission yo ekoleka kaka na site mon côté na ba site nyonso oyo ezali réunis oyo ba émission oyo le kaka. Alors to sengi bino bo s'abonner encore une fois massivement na ba site na bino www.bongania media bo s'abonner vraiment massivement. Message epesa miboye Cheikh Abdul alobi ozana problème batapoto na poto kuna ozana problème mikanda ewumelo bimarate ndeko mwasi ozora musala to ozora libala te ndeko mobali ozora musala to ozana ba chance te. Est-ce que les joueurs peuvent pas na bino kasi on a des politiciens baza ebele batu nuance baza ebele musala na biso mutasuka kana ete OK donc batu babenga bachanga na prévu na salisa bango. OK Cheikh Abdul face aux caméras yango wana to suki sina biso na yebi que yo zana bato pesa mbote te mais so baza ko pesa mais message siko pour clôturer cette émission bandeko nyonso bazolanda yo partout dans le monde. Bon message yanga suka ezali nazo senga ba o nyonso bozana ba problème o e déranger bino ba problème nyonso ezali spirituel ata o eza physiquement nazo traiter yango oyo ezali 2019 ezali mbula oyo milimo apesi biso ba grâce ebeto sunga surtout bino ba poto nazo traiter mutu nyonso ya poto na 45 minutes akomona réalité na ye pas de magui pas de mensonge milimo na biso bato singa biso kaka ndeto sunga kaka bino bozala ba problème donc message vraiment malunga vraiment eza société pourquoi si to soja nyonso mais na oya kondimela ngande amona amona vraiment bibale set pena tourner malili parce que soko yo muto moni mbule na moiza makasi soko muto milima ya malili motema ne sala kandeni ekoma kapio ndenge moko pena ngai donc pio na ngande nazo sala ngo par rapport ni bato bazwa solution mutu moko azala benketile teta tala ngana émission nazo senga vraiment bata poto ezala monde bata poto kaka pete monde mimeza ta biso na RDC awa ba o bazolanda ngai boza ba problème bobenga maître Abdul akosoutenir bino pe akopesa bino makambo mbote kana mwana na ngai donc bakombo kuta bana batokolo bango te pourquoi wana za mambo na biso mbote kana yo moko kan journaliste ndebo yambinga na kolosite mbote ne vraiment mingi. OK na ba onions ba musulmans ba loka ngarana ba ramada mulamu esa dépend na biso parce que siko na zana temps ya carême lundi carême ko banda nde mona mambo ko sala mala mutu nyonso ko benga na tango ya carême na ngai bango bia ko soma makambo sakana makambo taka carême ya 32 jours na lia ka tena melaka maite
donc fana makambo yoko simba kaka ata na mystère te do sala parce que Corée ça na mambo nyonso donc yoko simba ils à la pasteur ils à la nani bango kutu bango na ngabo bango ba pasteur na pesa bango to pesa bango makambo belé trop ba koko so suma makambo te baluka Yesu la bango oyo asala bango miracle siko biso to pesa bango makambo ndima biso te c'est ça. Merci à Dimitri Bongania, merci encore une fois Nayo, au maître Abdoul Cheikh Abdoul, 16 fois maître, le gourou du temple. Donc cette fois dans ce mini-moté, mais comme 16 fois maître, le gourou du temple. Merci na papa Apo Bongania depuis Canada. Merci en tout cas, la bande de Cognon Sobolandi Bisso, Junior Manitou, joyeux anniversaire encore une fois, Joe Omanitou. Ige Manitou, Arlette Mayinga, Gloria Mayinga, Gina Mayinga, toute la famille Mayinga, Eric Mayinga, en tout cas, Hervé Kinyemba, Karine Kinyemba, Joël Kinyemba, vous êtes tellement nombreux. Bozouan Dabisso, Botika la Malamou, Bozala toujours branché. J'allais oublier Béni Bazola la Panthère, BZ, Balobi, Yayepe Yangwana, Niclette Massissa. Restez toujours connectés, branchés. Dans votre site, site www.bongania-media. Abonnez-vous massivement. Place Kabakomi, abonnez-vous au coach Oza Mobimba. Tokotani peut-être prochainement. Si Bolingi, suggestion, remarque, numéro ya chez Abdou la PC Yangwana, vous avez un problème, numéro P Yangwana est affiché. Et numéro na biso est affiché, na bande na biso moni, et numéro na ngaïpe est affiché, au besoin mon na CA ou en tout cas. Contactez, remarque, suggestion, Nabino et Kozala, vraiment, bienvenue, bye et à la prochaine. Ok, au revoir.